Chez Astève, Binga, Libula Metro. Ishoy, na quelle réunion? Eddie mon cher. Boras, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Itualité dans la Saint-Paul. Toujours meilleur. Toponi à Kunga Kamba. Dans la Saint-Paul et papa. Au fleuret. À Kunga. Mbote mingi balandi ya Radio Lisanga oyo bosali kolanda ezali oyo ya bino ebengami Radio Lisanga e Salamina Fondation Lisanga awa na kati ya mboka Hollande na place ya Amsterdam nde esengo mingi lisusu makasi lokola tokutani na mkolo ya lelo le 22 décembre 2011 tokomi ko clôturer oyo ya biso année presque pona tokomi kokota na année ya sika 2012 nde tozali koloba na bino ete malamu mingi to mi batela pe to zala na lisanga ndenge to zalaki na ebandeli ya année 2011 ba mbote mingi bozali kolanda oyo ya bino ebengami Radio Lisanga e Salamina Fondation Lisanga na mokolo ya lelo nde soki totali libanda ta ezali kopesama lamu mingi te me biso na studio na biso tozali koloba na bino ete makambo nyonso tu ezali malamu bien pona awa ezali mwa moto makasi malgré bino bozali na mwa malili mais tozali kokoba se kokoba awa na kati ya studio na biso kene na intérieur tala pourcentage en ngumeza na intérieur na pourcentage en ngumeza na capitale au sentir que na capitale c'est 10 fois plus. Pourquoi? Parce que moto ya fani na intérieur effectivement asana ma propriété na yé limité à sa façon mais propriété on a ils allaient propriété de base que ça fait une grande différence. Et pourtant, dans la capitale presque nyonso, de fait, la capitale à Congo, effectivement. Dans la capitale à Congo, il y a source à ma ça m'a bien. C'est-à-dire, à part le phénomène phénomène enfant de la rue, par exemple, maladie inexplicable, au lié à Matata, nyonso à la capitale. Et pourtant, on a fait un village. Le bloc, on a un peu réduit parce que, bon, c'est comme si il y a un sens, il y a responsabilité, oyo. Eza depuis akala ti sikozo konyeka na sanso bandeko ba bolingo boyebi na malamu bino nyonso likambo ya mabele ezali koningisa mikili nyonso bandeko na biso bandi ya Radio Lisanga na betela ki bino mwa morceau ya interview oyo salamaka na année oyo euti koleka 2010 nde boyokaki makambo oyo ezalaki koleka mwa moke mpona basante nde kangami kaka soki oningi o sala coupling na makambo ezali koleka sikoyo komona ete oyo yango makambo ezali pe kokende li boso te siliko kufaliwa somo na Kivu na Bunia Mbandaka Kongo ya kati Kongo ya kasa ni binote mwana mboka lamuka banguna bakote liso batangisi makila na kati ya lupango basali soni na bana geto sikulu balingi kendo soko na maboko ifuku mitano siliko kende ifuku mitano balingi babomba yango ifuku mitano ekoepoza na anayo mitano baneko tusose yano wakaka na wadada wanateswa juu ya vita wamelia mingi mpaka machozi zina wakauka watoto wanaiba wazazi wana kazi ya bunduki na mpanga uzuni sana wandugu wanachinjwa kama nyama usitie moyo Ulaya kaka hawana mlaka na tabu zetu miaka 10 zimepita kazi yabo ni kucheza na wasinga wetu
Mbandaka Kongo Diankati Kongo Diankasa ni binote mwana mboka lamuka banguna bakoteli biso batangisi makila na kati ya lupango basali soni na bana geto sikulu balingi kokendo sokola maboko mifuku mitano siliko kende mifuku mitano balingi babomba yango mifuku mitano ekokozala nayo wakaka na wadada wanateswa juu ya vita, wamelia mingi mpaka machozi zina wakauka, watoto wanaibwa, wazazi wana kazi ya bunduki na mpanga, huzuni sana, wandugu wanachinjwa kama nyama. Usitie moyo, Ulaya kaka hawana mlaka na tabu zetu, miaka 10 zimepita, kazi yabo ni kucheza na wasika wetu. Mandala la te, soki na kanisi bibembe na Congo na la kate, maya miso sila utanga te, turati pilitili wako lingisiza kobosa na te, babombi elamba ya makila batangisa, balati ya pembebo, tokanisa, baena bosembo, ela bakana loyembo, oyo yamba yango, eza pololo na lila mawo, na kuveli tata, na kuveli mama, nsini maboko na mawabu, tuna moi na kope palindalala, ngayawa, maya miso sili kokauka, sula bibembe motu sili kolauka, makani seleki mpunge komi ya bobangi, makile kotanga miso boine komuna, mkonga mawa matue boine koyoka, bandeko boyoka. Seki sabiso balingi tengike apanza sango balingi beleka batelema yango wana bautiko boma bandeko na boma chela mwanda matati inga songololo kiadi banza mbungu lemba kisanju kasangu kishasa usibati nikolo ya mabele manga olingete na pema olingete na loba no kita kotindela na bangwa Yakanda, oh, yeah. Yakanda, oh, yeah. Muyana kongo, iwani tingami biso. Mikanu yabawe, biso toko sana te. Muyana kongo, iwani tingami biso. Mikanu yabawe, biso toko sana te. Zomona likambalingi likambo baliniana balini bakabona mboka na biso mawa mifuku mitano amandeko bakufeza ya pambate kivu ekomokende wapi oya kosikuka kivu eza sufute kongo mo mandeko totelemela likambo oyo bakufie kokai kozala ngai toyo oyebango tozobosana ngo bana kongo toza banani za banani botika te basakana na biso boy totelemela likambo wana telemana yango ndepe na ba le même cadre kaka ya kotelemela makambo oyo ya kotika ya ngote eleka kaka pepele leje bongo nde tozali koloba na bino ete place nyonso bo zali boko kako telemela makambo oyo ya minene oyo zali ko leka na kati ya mboka oyo to huta ya Congo pona ete ezali yo moko peut-être komona yango te mais eloko nyonso to okosala ya mokie eke ede kaka mingi ezala soki otie ya yope folder na vitre na yo okomi wana ete batika Congo tranquille ou o décider pona okinde ko marché na bato bazali ko o marché pona balakisa ete tozali ko seplate ndenge ba mikondia ba mboka place to zali ko fandela bazali ko soutenir oyoyo batie kuna na kiti ya bon konzi na kati ya mboka ya Congo nde muke to sala ete to zala biso nyonso to li sanga to koka ko bundela e loko moko
Ndebalandi ya Radio Lisanga nazaliko yoki sabino sikoyo information ou epesamaki epai ya Radio Okapi 20 minutes passées. Nord Kivu, $1 million américains emportés hier par des bandits armés. Cet argent qui appartiendrait à la BIAC était convoyé dans une Jeep lorsque cette dernière est tombée dans une embuscade. D'autres cas d'insécurité toujours dans cette province. En moins d'un mois, 4 motards se sont fait subtiliser leurs engins par des inconnus. Les faits se passent en territoire de Lubero. La société civile locale lance un cri d'alarme. Et puis cette fermeture prolongée des 2 chaînes de télévision à Kinshasa qui continue à inquiéter ses responsables. Il s'agit de New Canal Future et de Radio Lisanga Télévision. Ces 2 médias proches de l'opposition ont déjà purgé leur peine, mais n'ont toujours pas eu le feu vert du CESAC pour reprendre les émissions. Madame, Messieurs, bonsoir. Commençons par le Nord Kivu. 4 présumés bandits armés se sont volatilisés hier dans la nature après avoir braqué une Jeep qui convoyait de l'argent. Ils ont apporté une somme d'$1 million américains qui appartiendrait à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC. La police qui a ouvert l'enquête dit poursuivre les investigations. Bernard Denyangui. C'est autour de 14 heures locales que la Jeep sans immatriculation a été découverte par les habitants du quartier Mapendo, non loin de la frontière avec le Rwanda. Alerté par les cadres de base du quartier, la police a fouillé la Jeep et y a trouvé 3 armes de guerre, 3 tenues militaires, 3 paires de bottines et un colis de 50 000 € avec des bons de transfert abandonnés par les fuyards. 3 personnes, notamment des civils et un policier, sont déjà aux arrêts pour motif d'enquête dans ce dossier, indique la police. Les mêmes sources précisent que les millions de dollars disparus venaient d'être transférés de Kinshasa à Goma pour le compte de la BIAC, tandis que les 50 000 € n'ont pas pu être transférés à Kinshasa suite à un contretemps dû au programme d'avion. Et c'est pendant l'acheminement de cet argent de l'aéroport vers la banque que la voiture des agents de BIAC a été braquée par ces bandits qui se sont enfuis avec le colis d'$1 million. Goma, Bernard Denyangui, Radio Okapi. D'autres cas d'insécurité dans la même province, la société civile du secteur de Luotu, Magueria, lance un cri d'alarme suite à la persistance de l'insécurité dans cette partie du territoire de Lubero. Des cas de vol, notamment des motos, se multiplient et les auteurs de ces forfaits ne sont toujours pas arrêtés. Étienne Moindo. La société civile cite une tentative de vol dans la nuit de mardi dernier par des hommes en armes à l'école primaire de Luotu. Les bandits, selon elle, se sont introduits dans les bureaux du directeur de l'école par l'une des fenêtres. Après avoir cassé l'armoire et fouillé les documents, les hors-la-loi sont partis, ajoute la société civile. Les sources religieuses sur place confirment les formations, précisant que les localités de Luotu et Magueria sont régulièrement visitées par des voleurs. Ces derniers se font surtout remarquer le jour des marchés. Les personnes les plus visées sont les taximens motos. En moins de mois, 4 motards se sont fait subtiliser leurs motos. Ces mêmes sources expliquent que les motards transportent souvent des bandits croyant avoir affaire à des paisibles commerçants. Une fois sur la route, ces faux clients se retournent contre eux, les intimident avec leurs armes et s'accaparent de leurs motos. La société civile demande au gouvernement provincial de prendre des mesures adéquates pour sécuriser les populations de Luotu et Magueria. Butembo, Étienne Mwindo, Radio Okapi. Nord Kivu toujours, signalons la condamnation à 12 mois assortie de 6 mois avec sursis et d'un acquittement. C'est le verdict prononcé hier par le tribunal de grande instance de Goma dans le procès en flagrance qui opposait le ministère public aux militants de l'UNC et ceux de l'UDPS. Les avocats des prévenus se félicitent du verdict rendu par le tribunal et saluent le triomphe de la justice sur les considérations politiques. Gabriel Ouamenia. Dans son réquisitoire de près de 2 heures, le ministère public avait pourtant requis de lourdes peines contre Rubens Mikindo et consorts. Le président fédéral de l'IDPS et ses co-accusés devraient écoper chacun 5 ans de prison ferme pour les 4 chefs d'accusation mis à leur charge. Il s'agit notamment d'incitation à la désobéissance civique, de publication de faux résultats, propagation de faux bruits, incitation à la haine et atteinte à la sûreté de l'État. Les mêmes infractions étaient aussi mises à charge de Baouma Balingene, secrétaire urbain de l'INC. Mais les juges en ont décidé autrement. Tous les prévenus sont acquittés. Seul Rubens Mikindo écope 12 mois assorti d'un sursis de 6 mois. Réaction de maître Dounia Ruyenzi après le verdict.
à ce qui concerne le progrès de la justice, il y a lieu de féliciter les tribunaux de grande instance et de les encourager à aller dans ce sens-là pour faire une justice acceptable. Les avocats se sont félicités finalement de la maturité des juges congolais qui n'ont pas suivi les ministères publics dans son sévère réquisitoire. Rubens Mikindo et ses compagnons de fortune qui ont passé leur dernière nuit en prison viennent de quitter Mouzenze aujourd'hui après les formalités d'écrou, affirme un de ses avocats. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Kapi. Justice encore, cette fois dans le sud Kivu voisin. Deuxième journée aujourd'hui à Bukavu du procès en flagrance des 11 membres des partis politiques. Ils ont été appréhendés par la police mardi lors de leur marche de protestation. La requête du ministère public porte sur la participation criminelle à la rébellion. De son côté, le collectif d'avocats des prévenus évoque le droit de leurs clients d'exercer leur liberté de manifestation. Jean Kassami. 11 prévenus sur les 14 personnes arrêtées lors de la marche des protestations des résultats des élections présidentielles comparaissent devant la barre. Parmi eux, 3 présidents provinciaux des partis politiques de l'opposition et un membre de la société civile. Le ministère public les accuse de participation criminelle à la rébellion. Ces prévenus avaient été appréhendés par la police nationale congolaise dans la rue de Bukavu lors de la préparation de la marche pacifique prévue par l'opposition. Cet événement avait coïncidé ce jour-là avec la journée de cérémonie de prestation de serment du président élu Joseph Kabila devant la Cour suprême de justice. Hier, au cours de l'audience, les avocats des prévenus ont sollicité que leurs clients comparaissent dans un meilleur état d'hygiène corporelle. La réponse du tribunal n'a pas été immédiate jusqu'à la suspension de l'audience, faute d'éclairage dans la salle. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi. Comme dit dans le sommaire, à Kinshasa, 2 chaînes de télévision sont toujours réduites au silence. New Canal Futur et Radio Lisanga Télévision ont été suspendues pour un délai de 10 jours par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'était juste après les élections du 28 novembre dernier. Mais ces 2 médias proches de l'opposition qui ont déjà purgé leur peine sont toujours fermés et aucune explication ne leur est fournie par le CESAC. Leurs responsables disent ne pas s'expliquer le silence du CESAC face à cette situation. Innocent Olinga. New Canal Futur a vu son signal brouillé le 28 novembre, jour des élections, pour être notifié les jours suivants par les CESAC de la coupure de son signal. Il était reproché à cette chaîne proche de l'ULC de Vital Kamerhe d'avoir tenu des propos portant atteinte à un adversaire. Quant à Radio Lisanga Télévision, dont le signal a été coupé le 1er décembre, il lui est reproché d'avoir passé dans une émission un candidat à la députation nationale ayant pronostiqué sur son score réalisé avant la publication des résultats. Le chaîne devait en principe reprendre les émissions le 9 décembre dernier. Mais jusque-là, Téléconsult n'a toujours pas réhabilité leurs signaux. Journaliste en danger, l'ONG qui défend la liberté de la presse en RDC dit avoir écrit aux responsables de CESAC pour se faire expliquer pourquoi ces 2 chaînes ne reprennent pas les activités alors qu'elles ont purgé les peines leur infligées. Mais l'organe de régulation des médias en RDC n'a pas encore réagi, indique-t-on à GED. Néanmoins, à Radio Kapi, les rapporteurs du CESAC, Madame Chantal Kanimbo, laissent entendre qu'il y a d'autres griefs qui pèsent sur ces chaînes, mais sans les citer. Direction la province orientale, avec ce bilan définitif de l'accident survenu en début de ce mois au point kilométrique 61. 6 corps ont été repêchés de la rivière Yasekwe dans le territoire d'Issangi et une femme portée disparue. Un camion de transport en commun a détruit le pont avec à bord marchandises et passagers. La société civile d'Issangi et les opérateurs économiques se plaignent. La route Kisangani-Yangambi est coupée et les activités économiques sur ce tronçon sont aux arrêts. Retrouvons sur place Joseph Bassaï de Radio-Télévision Bondeko. Les conséquences de cet accident pèsent lourdement sur les marchands de la cité de Yangambi. Selon un acheteur du riz, l'évacuation des produits agricoles pose énormément de problèmes sur cet axe routier. Tout le monde se voit obligé d'apprêter le fleuve. Pourtant, les moyens de transport fluvial sont insuffisants, souligne-t-il. Le bureau de la coordination de la société civile d'Issangi de son côté ne digère pas les retards dans le processus de la réhabilitation de ces ponts. Thérèse Boulengela-Kadelo attend voir ici l'impact des péages routes perçus par la direction des recettes de la province orientale. Pour l'administrateur du territoire, les recettes de la province ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Un rapport consécutif à la réparation de ces ponts est en examen à l'office des routes, précise Makanta Mwamba. En attendant, un radeau traverse les petits véhicules dans cette rivière. Rappelons que les ponts Yasekwe au PK61 route Kisangani-Yangambi avaient cédé au début de ce mois. À l'origine,
un véhicule chargé de passagers et marchandises a fini sa course sur cette infrastructure. Isangi, Joseph Bassaï de la radio-télévision Bondeko pour Radio Okapi. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Peleki Pelamondo. La réalisation de Suzanne Zobo Audra. Bandi ya Radio Lisanga nde bo utaki kala mingi te awa ko landa émission oyo epesamaki epai ya Radio Okapi. Nde soki bolandi yango bien makambo yango ezali kokende kaka na lolenge wana ya malonga te ndeti te tina te me biso to lobina bino ete tolemba te tozala biso nyonso tu lisanga pe makasi mingi pona toluka tokoka ko avancer liboso na place ya ko zonga sima. Ayebisinga bosa na mboka wana isebe bana yango fanana yo na mputu salama kabumayo ngana zo miseli bango kongo kino liwa nakobundela bosembo pona bandeko banga makila mazali kotanga mokili eboyi komona liwa ya moto moyindo ezali eloko pamba lelo batindi yo obo mandeko na yo lobi bakotinda mususu aya koboma yo lobi mwana ozali na yo kaka litanga moko ya mai nakacha biliki olingo bongo la nini nakacha mokili mingi bameka mingi balimwa mingi balapa mingi bakatra mwana keba zela wana etonda na balikama kasina kangili kofi na beti yango na tolo na bwaki yango likolo pona Kongo osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo opiso na bosomi pona Kongo olingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka Bula tukumine na mitano tozozela mokomboso azanga mokila bankoko baloba kasi tozanga kinini tosala kinini pona babongisela biso pole na molili makilezo sila tekotanga uta tata Lumumba mulele tina muzeka pila tolingi kimia mbongwana pebo solo tokosami mingi solo basasi biso mingi solo eloko nyoso esala ngonga na ngobaso topesa mingongo pona mboka na biso toza bana mabele moko ndeko na ngata bokeseni ya bikolo esengeli totikala lisanga ngonge beti biso baso tolamuka na pongi tosimanzela pona komonisa kongo na mokili mongongo na yo nde kopongola sibeli pona mongongo na yo nde tobimina molili osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo opiso na bosomi pona Kongo olingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka kitia mokonzi enzinga mina banguna bacheli biso motambo na kivu pe na bunya bawele libo kita yango bapime biso kimia mboke zako zika biso sena kobina bamisusu batinga mikaka na Biblia bakosi bango lobiko ko uta pa masia ndoto baba bolosi ya Kongo epandakala Yesu ayate Lumumba kasiba ya yelingelo boyeko ya heya yoka bana hoyo kingunde kembisa bongolo kola ndikaba yangala kato yo bazotia mitambo na nzela po Kongo yepusana na likukumato ebibango tango yakotonga ezo umela malembe zobele metonga bowelela bola kisaboko kokotonga nango na mayele moto nyonso esengeli atosa mipekwa mboka tatu mamu toyingulu abakontina kiyungulu osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo opiso na bosomi pona Kongo olingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka Yaya Kwankolo banamai Zabongo Oeza Yaya Kwankolo lupango banka Lubela bango Linga biso to ina biso Kasina katikati zate Nde
bango bana banka nde balobi ete linga bango ina bango ou linga bango nde na katikati ezali te soki bobendi bilili na nsima mwa moke normalement na baperiode oyo tosepelaka na mwa banzembo ya bajar mosusu mpona toswetaka bino mpe bajoyeux Noël mpona bato oyo bafetaka Noël mpe mpona bato oyo bazali na vacances nde tolobaka bango mpe bon vacances mais na période oyo tokoloba bino bajoyeux Noël mpe vacances malamo mais eloko tobakisi na nsima na bino boyeba ete biso tozali na toki kobenga ngo sorte ya matanga mpona tozali kosepela te na makambo ezali koleka na mboka oyo yo touti nde tolobi ete tokosepela na lolenge oyo basoda basepelaka malgré azali kobeta miziki azali kolangwa mais soki kaka yo keloko ebouge pe azali na garde mpona akoka kosala réaction oyo yo esengeli ete protege ye moko nde tokobeta pe oyo yo miziki ekozala ete mpona emema biso na ba distraction te nde tokontinue na jarwana. Après les émeutes de Léopoldville en 1959, des élections sont organisées pour la première fois. Lumumba, dirigeant du mouvement national congolais, est nommé Premier ministre et Kasavubu, dirigeant d'Adago, devient le chef de l'État. Congo, RDC, boule, KMS, PHK, Pacifique, la société Koufa, Kita, Translator, Otala, réaction exatée, sonore payé, Kastali Papa, l'icône tout à dénacé, pas travailleur non payé, man, déco, ça les athées, Banaba Soliaté, Bamia, Bamia Kamokate, Gato, les Kolonakoa, Nation na kolingate na taligora, Bonamboka na kolingate, Mungu na kota, Kiletanga, Bazoche liboso ba otonga, Bisoto fonga sima, peuple congolais ya kato sangana, Tologe tumba, ensemble, Tokoa, pone kolo Tokoa, Nakoa, Puma Nation Nakoa, Tokoa, pone kolo Tokoa, Nakoa, Puma Nation Nakoa, Tokoa, pone kolo Tokoa, Nakoa, Puma Nation Nakoa, Tokoa, pone kolo Tokoa, Nakoa, Puma Nation Nakoa. Père opte d'être politicien militant, après adopte un concept de guerre soutenu par l'Occident. Armée soldats qu'il vous donne pour former une rébellion, prendre de force, des terres pour être président. Nationaliste, contre l'impérialisme, citoyen, patriote, intransigeant. Manifestant côté positif, nationaliste, et non convict du nationalisme militariste. Tu as la convoitise de nos propres richesses. Les hommes en costume noir de race, de couleur, de drogue sans cesse. Colonialisme, indépendance et dictature. Trop de guerre, trop de blessures, La RDC porte point de futur. 5 millions de corps, pleurent seuls nos morts. Une larme de mes voix c'est empathie, nos chagrins. Les mêmes gros émots produisent les mêmes effets. Les mêmes bouffons et qu'on produisent les mêmes effets. Lève ta voix, les poings levés. Patriote invétéré, jamais à cette bêtise. Trop d'âmes sont enterrées. Congolais, toyebelo, tosala binote, tozwa bali banda metilelo, toluka liberté. Milelo na milelo, rébellion na Congo esilate. Bang, Bassinen Kinshasa monate. Appelé Jacques Beta, basouffance les tolekate. Ondela lia, oyindor kufa mokate. Longanga zui mitindo beta fimbo talate. Man beto Congolais, tolinganite.
nde ete bato yo ba betaka musique na komona bango ba Kin Mafia Style balobaki ete tokowa pona ekolo nde tolobi ete na cadre wana moto nyonso tu wa kolinga a partager na biso lisolo pona ekolo akoki kobenga biso na studio na biso yango nde numéro ezali 020 788 4346 nde na bandeli moto nyonso tu akolinga a partager lisolo na biso na radio na poko ya lelo akoki kobenga biso na numéro ya 020 788 4346 nde to continuer pokwa na biso ya lelo tolobi ete combien ba boma pe combien ba ko continuer pe kaka ko boma na mboka oyo ya biso ebengami Congo. Iceman et les KMS, double SH, yeah, 100% accent Yamboka, yeah, MLK Sermaf, je représente les frangins, combien, 2004, combien se torchent avec la main gauche, combien sont beaux, combien sont moches, combien se promènent la tête baissée, les mains dans le poche, combien croient que les hip-hop est fastoche. Combien rêvent de rouler dans une Porsche suisse. Combien de nos proches trahissent. Combien cherchent toujours à voir plus. Combien s'entretuent pour le bénéfice. Combien se torchent avec la main gauche. Combien sont beaux, combien sont moches. Combien se promènent la tête baissée, les mains dans le poche. Combien croient que le hip-hop est fastoche. Combien rêvent de rouler dans une Porsche suisse. Combien de nos proches trahissent. Combien cherchent toujours à voir plus. Combien s'entretuent pour le bénéfice. Boniba sans coffre, sans bagage. Boniba comprendre message. Boniba sage. Boniba sauvage, banarage. Boniba n'attend, banapage. Boniba colana Lexus, na garage. Combien puis-je ces messages? Combien sont sages? Combien de barbares? Combien de braquages? Combien de sauvages? Combien ont la rage? Combien sont à la page? Combien grandissent avec un merco dans le garage? Combien entendent l'héritage? Combien puis-je ce message? Combien sont sages? Combien de barbares? Combien de braquages? Combien de sauvages? Combien ont la rage? Combien sont à la page? Combien grandissent avec un merco dans le garage? Combien entendent l'héritage? Combien comprennent la vie? Boniba ni soit mi sapi. Combien welisa basuka wapi? Combien ne savent pas où aller bakende wapi? Boniba déba normikili. Combien petit? Combien négligent l'affaire? Combien lâcheront passer de saloperie d'affaires? Combien disent que les affaires sont des affaires? Combien manque à faire frérot? Combien râlent beaucoup? Combien préfèrent se taire? Combien nos frères galèrent? Combien persévèrent? Combien négligent l'affaire? Combien lâcheront passer de saloperie d'affaires? Combien disent que les affaires sont des affaires? Combien manque à faire frérot? Combien râle beaucoup? Combien préfère se taire? Combien Bawelissa? Combien Basopissa? Combien Mbakassa? Combien m'appelle ISS? Combien Bayebi Rapté? Baokosa? Combien Nakata Kinshasa? Combien méditent? Combien font cette putain de lutte? Combien nous insultent? Combien sont des fils de? Combien méritent? Combien font le rap sans beat précis? Combien de progrès? Combien de montées? Combien de shit? Combien méditent? Combien font cette putain de lutte? Combien nous insultent? Combien sont de fils d'heure? Combien le méritent? Combien font le rap sans beat précis? Combien de progrès? Combien de montées? Combien de chutes? Et yo, combien de keufs? Combien de meufs? Combien se prostituent juste pour avoir des flous? Combien de partous? Combien doivent rester 12? Combien de tarlouse? Combien de tarés? Combien s'énerve? Combien ça fait marrer? De petits bas trahir Coran? Combien bas mes caquioles, bas simba courant? Combien bazan à cours de grand? Combien bas au courant? Combien bas Nathan, Iceman, style? Combien marche la main dans la main? Combien je représente le mien? HD ou Sendor, encore une fois. MLK, The Ping, KMS, Steve Pack, Shilnzinga et Menzinga. Anouarit Sévigné, Mawete, Mafema, Georges Simeno, lycée Molière, Bolingani, Bosangani, Jeune propre de Bandal, Ajulu Banujak. Nde na mutuna wana kombie pe tolobi ete tokoloba na balonji pona akukananu ko tangela biso ye mutu a lobi était aligné atala entre les lignes pona akuka ko clarifier makambo ngona no soki combien batunini ba bomba na kati mboka Congo pe
combien de fois tobunda pe pona libération pe pona bakoka kotika oyo ya biso mboka tranquille. Vu qu'on se perd, vivre dans le passé, à regarder la vie nous dépasser. Pour peu de choses, on se sent dépossédé, entre guillemets, entre les lignes. Ceux qui m'appellent frère sont des étrangers, portent le même nom mais pas le même trait. Vu de près, ici le portrait gâché, entre parenthèses, entre les lignes. Arrivé avec les giboulées, juste un pied foulé, et mes repères sont chamboulés, regard embué, derrière ces vitres. Je ne suis pas chez moi mais juste en transit. Ils m'ont accepté sans trop de grogne, comme si j'avais été amené par les cigognes. Mais de but en blanc, j'ai fait semblant pour éviter ces regards accablants. Donc Bomba, tout s'étranger quelque part, chez nous nulle part. Faut bien que je passe ma journée, passe entre les comptes. J'ai du mal à me familiariser avec ma famille d'emprunt. J'ai du mal avec les familiarités de leurs nouveaux conjoints. Vu qu'ils m'aiment sans phare, leur affection me désempare, me laisse à part. On s'est quitté sans se dire adieu et embrassé juste avec les yeux, sans se promettre, sans faire de vœux, à demi-mot. Entre les lignes. Mais sans repère, ici on devient rugueux. Mais sans modèle, les liens sont défectueux. Et la mémoire est mon bien le plus précieux jusqu'à ce point. Entre les lignes. Ils m'ont dit laisse ces soucis dans le KGB. On rêve tous un père à la Bill Cosby. Tu sais aussi qu'on choisit pas sa famille. Qu'on soit d'ici ou de Kigali, chez nous on s'appelle frère, cousin et oncle, pour des raisons quelconques. Tradition à la con, ils ont eu peur d'y aller contre. Peur que l'on s'affronte, peur de porter le masque de la honte. Bomba, tous étrangers quelque part, chez nous nulle part. Faut bien que je passe ma journée, passe entre les comptes. Retrouver de son pays dans les regards inconnus, se retrouver comme chez soi au hasard d'un venu, cacher sa personnalité derrière un caractère. Bande ko balande radio lisanga poko ela molisusu esika nyonso bozwami o bokoyokeza babino yoso kitenge solo poko lelo to ye pe na ndenge ya bomesano mpona kokaba na bino ngongo ya motuya tokoyebisa bino makambo mwa moke tozalaki nango akaba na bino na poko lelo ya liboso tokoloba na bino ete likambo ya fraude électorale eza likambo monene oyo ya présidentielle boyebi ndenge yebami na bino banso nde tokosala etumba mpona kosala ete victoire ya peuple bayiba yango te eza pe na ya députation mpo kuna mpe bakoyeba be koyiba te na mokolo oyo mwalelo oyo baye koloba na seni bakata nano compilation na bango bakosalaka mpo bamoni ete bati bango makele mingi kasi esili wana te likambo mama na likambo mosusu yango oyo bato babandaki kozela ezalaki makambo mayebanaki malobamaki pamba te mokolo tokendeki na ministère affaires étrangères mercredi ya poso moleki kosala sit-in kokotisa memo kuna balobaki na moto ya makambo ya talaka Afrique bango bakozela babandaki kozela nano soki Cour suprême akokata ndenge nini epe babandaki kozela rapport ya Women Rights Watch oyo ya ezalaki mpona likambo ya baviolation ya droit de l'homme na période oyo ya baélection mingi après vote
mokolo mwalelo rapport ebimi Women Rights Watch article publié mokolo mwalelo yo était kuna na mboka République démocratique du Congo et zali na bato bango balobi au moins 24 personnes oyo babomi oyo Kabila za responsable ya liwa na bango na mboka République démocratique du Congo. Nde yango ezali bato oyo babomi bango na ba service ya ye Kabila na sima ya mokolo oyo batangaki totolo banda mokolo wana bango balobi boye ezali na mokolo oyo banda badeklaraki ye Kabila na malumalu soki na mulunda na ye ba force ya sécurité et beti masasi na ba groupe mike ya bato babandaki kosanganaka pona ko pekisa bango ete basala ba manifestation contre résultat oyo ya élection wana ezali Anneke van Woudenberg azali chercheuse senior ya Afrique Human Rights Watch nde mutalobi yango nde alobi ba manœuvre yango e pimisi makila mingi pe lembisi processus électoral et pesi impression que gouvernement a reculé devant pona pouvoir na quoi. Donc baza ngolobete à tout prix balingi ba se maintenir na pouvoir na ndenge ba se comporter lolenge wana nde bango balobi bato oyo bakufi au moins 24 oyo bango batangi oyo bakoki kotia bango na rapport na bango zali na banda mokolo ya le 9 décembre oyo ya sanza oyo kaka tozali na mbula oyo après vote kuna mboka République démocratique du Congo nde bakolo babouye ba force wana ya sécurité babomi entre le 9 décembre na 14 décembre 20 personnes à Kinshasa, 2 na Nord Kivu, 2 na province ya Kasai occidentale. Human Rights Watch PCP lisusu donc a se documenté pe lisusu na incident oyo esalemaki ya ba jeune ya Kinshasa tango bambaki mabanga kuna ezalaki pe likambo ezalaki susu ete bajoki mingi pe bakweyaki solo tokoyebisa bino boye na ntina ina mpamba te po toyebi wana ezali po ezalaki mpasi mingi mpona batanga bango bapaya batanga bamort nyonso wana kasi tozwaki pe ba message ya bana mboka kuna na kati bato bakufaki bazali ebele po basi batangamaki deja kutu basi balekaki 100 na tango kutu nanu baselaki kokufa te baselaki na koboma te toyokaki bakomaki ntina ba 400 mpona étendue momba République démocratique du Congo kasi rapport to ebibi lelo nde tokoyebisa bino na ndenge nango oyo ezaleli na mokolo mwa lelo to koyebisa bino kuna balobi ete garde républicaine oyo ya ye Kabila ndenge alinga babenge Joseph Kabila oyo bati kuna ezali constitué na 12,000 soldats oyo baza principalement na tâche ya koassurer sécurité ya Moko Kabila ati bango sikoyo pona basala nyamu wana baboma toyebisa bino pe na kati rapport wana batangi bisengimana oyo ye azali pona police po ye pai moko na ba responsable ya ba oyo bakoboma kuna mboka République démocratique du Congo boye tolobi
to yokaki pe tokoyebisa bino lisusu na kati ya rapport yango batangi batako esalami na bacommune na Kinshasa kuna batangi Ngaliema, Ngiringiri, Kisenso, Selembau, Lemba, Kalamu, Limete pe batangi Kimbanseke. Nde toyoki pe totangi na rapport yango eza liboso na ngai awa au moins 20 personnes wana balobi 4 jeunes garçons, 5 femmes, 11 mibali et puis bazokisi bato ebele donc bablessé bazali ebele. Toyokaki toyebisaki bino pe boyebi avant vote tango moto na biso oyo ya CPI bato na biso ya CPI oyo ngai na monaka bango bazali ba marionnette balobaki likambo yake na processus oyo bako observer yango malamu epe bako salaka ba dossier pona ba violation ya droit de l'homme, ba violence oyo surtout et que salema na période ango ya élection oyo ba pesi bato ba avertissement kutu tolo ba intimider bato po bango ba s'adresser ki mingi na opposition ba sepela ki koyoka ezaki ministre ya justice nde oya Congo nde asenga ki bango pona ba sala ba observation pona ba sala ba procès kutu kasi sikoyo to zali déjà pe na rapport preuve yango oyo rapport yango oyo bango balingaka oyo ebimi kote na bango po ya kote na biso ezalaki ezobima bandai kosala nango na eloko te toyokaki epa mosusu bazoloba na ba rumeur donc sikoyo lokola rapport ebimi oyo babandai kozela po elongwa eza su ba rumeur te tomona bango balakisa biso ete na CPI awa baza ba marionnette te bakanga Kabila yawa parce babandaki kotanga boyebi ye moko moto na bango ya CPI oyo azalaka na dossier ba dossier yango wana atangi babemba kutu bakangi bango na makambo oyo etali ba violence na lié na élection te mais atangaki pe na Gbagbo sikoyo pe donc Kabila azali wana tomona lakisa biso ke abandai ko intimider opposition te ke aza marionnette te parce que ngati na preuve du contraire na ko bandobenga ka bango kaka ba marionnette ya CPI tomona ba zwa kanambe baya na ye awa wana ezaki likambo tozaki na ngo ya koyebisa bino na poko ya lelo ngaki na sona bino na bokuse na esiko ngai pe nazaleli tokola bino pe bozali tokola ndebe radio boye oyo Hervé na poko ya lelo andimi aza na masini mpona asunga biso mokolo malobi pe biso bana Hollande tolalaki te tokendeki kotambola na denar mpona kolakisa ete toboyi fraude électorale ezali kuna na ba crime contre l'humanité, ba violation des droits de l'homme au régime ya Kabila azaliko sala nde totambola ki kolongwa gare centrale ya denar kolekaka na ambassade de France, États-Unis, Angleterre te koya kopea na liboso ya cabinet ya premier ministre kotelema na pleine oyo ya parlement pona kolakisa nkanda toboboyi na biso ya komona ete mboka ekambama na ba fraudeur nde mokolo malobi pe to koyebisa bino na mboka Belgique awa boye na Anvers po bayi na mboka Pays-Bas bakoki komona ete batia mwa lokolo na pembeni bakozala na Anvers lobi na 13h na gare centrale ya Anvers balingi kozala kuna bakende kokutana pe na baye ya awa na ya kuna pona eza na démonstration marche monene manifestation monene oyo eza prévu esalema kuna lobby contre kaka makambo nyonso tokolobela fraude électorale na mboka pe Congo epe ba violation ya droit de l'homme oyo nyonso oyo toko vivre solo na poso moko ya pe tokozala na bino na radio Lisanga na ndenge ya bomesano na joaki ntango moke oyo ya Hervé na moni pe na tikela ye na jongisela ye masini asimba masini na zongisa
commande na ye kuna po akokape ko sa lolenge amonaki pona ko sisa programme comme lelo radio lisanga pona biso banso nde tokokabola o pai na lisola kokabola biso banso tokosa kebe lolenge boye matondo mingi pona lito na bino ya pete pokwa lelo tozana bino tina 20h nde wana ezaki wa bino Yesu kitenge. Bye bye. Ozali vili ata mongala ata mokongo ozali kaka mwana Kongo ozali kaka mwana Kongo ozali kaka mwana Kongo. Sina ebisaki bino mukolo moko te na kotelema soki bozoyemba nzembo na français. Bon na Kikongo, na telemi, na Chiluba, na telemi, na Kiswahili, na telemi, na Lingala, na telemi. Toleka telema mwana Kongo bomoko na ya sambe bomoko na kopika pene pona bosomi to telemisa mitu mingunza maki fena bolamu to swamba ya kokota na boboto baimboka na mosala tokotonga mboka kitoko koleka oya liboso na boboto mwana mboka yemba loyembo ya lokumu mokuismwa biso mukangano na lolendo sakula elembo ya pauni ya biso mani Kongo likabo Kongo ya Bangkoko Kongo ya biso mboka Kongo wa bolingo Kongo toko pandela mabele mayo peto kokitola munene mwayo toko misato ya sanza motoba elengi ya mori na suka sanza motoba mokolo mwa mukulisi sala mukatoli mokolo mwa mukulisi totele minangui elako ya boso oyo toko tikela bana babiso ona libela. Nde balandia radio lisanga wana bulandaki ezalaki nde lupangu ya banka nde alobaki ete loyembo la lokumi nde tobetelaki bino yango me tokoloba oyo ya biso tozwa wana babengaka yango indépendance ezali penza indépendance ndenge tosepelaka nango ou ezali bongo te mais bon balongi nde akobetela biso mwa loyembo yango oyo ekosala ete mpona tokoka koclôturer radio na biso ya pokwa ya lelo me biso tozali kaka na bino mpona ba mikolo mosusu ezali koya pe tokozala kaka na bino nde tolobi ete bomi batela malamu mingi nde botikala pe na lisanga place nyonso tu bozali na bandako na bino oyo ezalaki radio lisanga esalami na fondation lisanga toza na bino ti na ngonga ya 20h na mokolo ya lelo. Indépendance, cha-cha, indépendance, cha-cha, et chocabé. Le jour d'après, 1er juillet, promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, puis à Jérusalem, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change l'heure en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre est l'antidote, pour changer la dette en dot, autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'état-providence.
Indépendance, cha-cha, Osubiye. Tarehe moya Julai. Indépendance, cha-cha, Sahi mesimama. Okipanza, cha-cha, Ubakibi. Sa Olipandance, cha-cha, imesimama. Osubiye. Mokolo ya liboso simaya lipana lolando lotelemaki wole bongwanaki engundele bosembo echolino mai moyibi misolo nyamboka ilaganyoso epesamaki. J'ai repris cette chanson fédératrice, symbole de la crédulité des prémices, entre indépendance et armistice. Mais pour que nos démocraties progressent. Nde balandia radio lisanga tolobi na bino ete merci mingi pe botika lisusu malamu bolala malamu tokutani na bino lisusu mikolo ezali koya toclôturer radio na biso ya lelo na nzembo ya indépendance ndenge tolobaki na bino ete tolingi na moment oyo ba distraction te tolingi kaka makambo etala lekela na ndenge ya lamu mingi ke na place bato bakufa ndenge ba mikolo yoti ko leka nde to mibatela pe to luka ete mokolo mosusu to fete ya biso ya indépendance malamu penza